libala wana FCC cash ekufa tozo panza yango na comme président de la République pas comme président wana biso base nde to salaki parce que libala wana comme si to mona mona na intérêt na biso te tozo panza yango armée na biso za musika botika biso monta woli mitumba la police baye brutalité na nzoto ko Kanga ko ba mabanga un policier ya ba intérêt ba bundela mboka ko déranger ba yango to lobi bo lundi ouais la première étape to flasher. Deuxième étape, troisième étape, tu as maintenant parler moko, tu as aussi la il s'agit de Koufa, tu as aussi la dernière minute, tu as 50 ans, mais pardon, tu as il y a trop, c'est trop. Tu as le peuple en union, comment tu as des babous comme Nzela, Nzela Gentini, il y a ni Gentina Bongis pour la Congolais. Et ça, on a besoin de ça pour 100 000 lobbies, c'est les morts. Tu as un Bougoumes mi balé. Il y a un Gentina, c'est pas un Bougoumes, c'est un Udps. So bas to télémarqué mais nga wanga la signature wana mais avant nga on a biblio qu'on était un gouverneur de la ville et comme il va bouso ba eleki le quoi trop c'est trop eleki maman te limite au kufa to kabana FCC na cash président de la République après ça autre ba Kanga vita Kamerhe Muyibi FCC cash to kabana après Kamerhe faut ko taboloko ayibi mbongo basol de bouton 70% même basol de bouton ke wa tala ke na victoire immeuble mo eza na ngambu ba tonga pas même 3 mois ta immeuble maman 5 niveaux vita Kamerhe azo tonga ba immeuble na victoire le roi l'état ça c'est un monde de l'hôpital de Panza Libala FCC cash vita Kamerhe il faut tenir la justice asamba pour trop c'est trop Kamerhe moni mbongo ya iba ka 15 millions le roi so iba trop c'est trop to benga peuple congolais tant o bolukaki to tomoka yango yo la minute to to lo bao to ko tomoka to tomboki déjà o boye c'est mo bulongo e bandela na selemba ye ya c'est mo bandela na chango ekita ya kaka to bandila ya bitumba ba action nyonso na balabala UDPS azongeli balabala na ye au balabala to tikita dans nos positions te ka balabala a réclamer pour le peuple congolais mais c'est le président à côté séminaire la ndundu to na balabala na terrain président de la République to soutenir yo biso dans la balabala état de président de la République base na yo comment le logo yo yeke na intérêt à peuple te ozo finga ma au jour yango biso base na yo to nimi balabala wana to zongeli balabala on va le bande ko bazala etele vraiment basiliki balobi ke baloba mama tozana Kanga makasha maman nazo tomboka na siliki pona makambo ezoleka na mboka na biso nazo bandanano na mokonzi ya mboka président Antoine Chilombo Félix ayebake mokolo ya vote mule nokaki so mosusu to futaki ba transport na kendo voter eloko ya liboso ya mibale Jean-Marc Kabunda ayebake na votaki ye ake parlement ayoki elengi ya kotambola ba jipe na ba oui abosani eloko ni akendelaki parlement ya misa tubayebake toza basi na bango te ya minei Congo ezokufa monsieur le président ozalaki sango nazoyeba pete yango ataki motema malango yango ok ovandi na yo bosani biso tozonyokwama yo zokate menga na pasuka mbebo na bukana babotolanga moto likolo ya parti oyo biso tolobi ke toyebi ndako ya mutu na mutu toza na posa ya ke makambo wana esila toza posa na kabila te Jatini Ngobila ye wana azobengana bamama na biso na bazando bakolia nini bakendolia nini na bafulu eye Dede Jantini ayebake na yebi na epa na bango bisa mama na yavandaka na lemba kota bimisumu depuis aye alongwe na crime abandaki na inongo na mai ndombe aye na ngwa depuis ya sali population nini kwa banda kwa mbrie bato toza na posa yake kimia ekota soki oko trouver solution te oyebake tozobima na nzela ministre ya transport akeba soki alingi to tomboka te akotuna libata mais moya kotuna libata ekozala te bakobando tuna soso ntango koboya akotinda bango bakendo tuna ngulu Vital Kamerhe ye wana azotonga ndako na victoire lokola ndako ezomata lokola nzete au juste tozokende wapi président Félix tozoloba oyo eza base balusa mama papa okobalusa kamera omoni papa
papa wana nde combattant papa wana aloba ke mutu akomonela nga Kabila na nzela kangela ngai azala kutuna basoda te Kabila kima akoma lokola peuple nomade azo pumbo lokola ndeke siko yo mokonzi mboka ba américain sima na yo ba russien sima na yo au juste ezani président Félix na lobi boye soki yo zo banga biso tozo mi prendre en charge Shadari Keba bino nyonso mingi yo Kamerhe Shadari vilain type Abima alati kimono onga karateka na miso na lokole loko mosusu Jean-Marc Kabunda toyebi pa na yo na Kabuya toza basi na bino te Kabuya koza mwa ko bime pa na yo yebisa mokonzi na bino les 20 oyo topese nga na kati mikolo les 20 oyo soki toza compromis toza la rébellion so boningi tozo machette boko tuna mabata ta mabate ko boya bo bando tuna baso ni na bato mikanda na ba policier batamola na baserikali na mutu tokozela bango baya akosentir ke bato moto tozaka na force ni na mbo na Kinshasa na yobika bongo. Merci ndeko nazaki kopesa au message tobanga lisusu kokufa te susi nange ezali boye coalition oyo tosala na bango soi-disant toza na posa nango lisusu te coalition ya buzoba Kamerhe azolia bambonga basoti muto lelo bana tsangu bakomi kofinga président de la république soka leki wana bazofinga ye soti muto ezosala te babimisi 70% mbongo wana eke wapi 75 ya mbongo wana ezomonana te Kamerhe azwa solution bimisa mbongo eza ya musala ya mboka eza te mbongo akende kobalaka basi na ya botola basa ba musicien. À part de ça, premier ministre ayeba nenga kosala musala Jatimingo bila oyo ayeba penenga kosala musala na ville ya Kinshasa mabele partout salité mazowele na kokende ko lungola oyo kaka UDPS 24 communes union 26 baza bango na bango alungola bango te pona lungola ka oya biso ya UDPS tolobi libala abu pia biso na FCC na INC libala ezate tozine pouvoir na biso ya 2011 yoka yango Kamerhe eza pouvoir na biso ya 2011 yango to récupérer yango a coalition ezate a coalition liboso oyo zo memela biso to monelo ka malonga te eza bino FCC lo malonga ezate libale kufi à partir de l'autre ça ndenge na biso président zo travailler pour avantage à population et non pour na bino bokene ko balaka basa ba musicien et non pour na bino ko buka ka ba mesa ba mama na zandu na suki ka wana soki to temi a lelo to zo tuma ba pine eza pamba te naza sir tango to zoka pouvoir mutu to ayokaka to yembaka ti sikoyo combattant jusqu'à la mort to lobaki lokola to zui pouvoir tozana nini na majorité biso moko wana toza pe na opposition nzela to tikela yango la muka te nzela ezaka na biso bato ya UDPS eloko liboso biso tozo tomboka président de la République excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auto respectaka trop chef de l'État ayeba bien que na présidence ces églises te président c'est sa place ya ke pona kosala musala pona bien-être peuple congolais lelo so biso tozo tomboka fa ayeba le pourquoi tozo tomboka coalition ya sala na FCC cash bana basala ngo biso ba combattant to ndimaka yango te biso ne toza boye tozo tala vision na ye il faut ekokisama eloko mibale coalition ya INC UDPS eza coalition ya kokufa bayokana ka te Vita Kamerhe comme premier ministre esimbi te bayokana ka te ministère ya budget koyeba na biso esimbi te c'est-à-dire coalition wana eza lisusu en marche te elobaki nango CG Jean-Marc nani Augustin Kabuya eloko ya misatu na kolobela ba dirigeant ya parti nga mutu na loba awa na risque liwambala na mbala ndeko na nga kufa na bitumba ya UDPS biso tine toya awa tofuta makate nde na abwe so tema makolo na ngeza salite nazo ya abwe na uti changu na ye a makolo ti awa na ye na mbonga mutu te nini te metango tozoya awa parfois toza négligé bamona biso neti so pe neni no yeba te il faut ba yeba ke biso tant toya awa toza na posa vision chef de l'État sa nini ekokisama nasir o nyonso tokoloba yango ministre ya sport ya transport ye foye bango bien que te biso tine toza awa toza banyama te barement ki oyo memaka biloko ya cher etikala kofuta $500 te moto eza tina 50 000 francs
ye azoya aya kofuta 500 dollars eosimba te nga na corazon nakotika te makambo wana esimba. nga nazaka na message moko na lingi nayebisa président de la république eloko ezaka moko ayebisa biso mpona groupe moko ya bato soki FCC na 80 millions d'habitants ya république mobimba azopona nani alingi aboma 80 millions d'habitants mpona kobomba bato ya FCC ou quoi parce que tozaka en attendant tokomi 2020 ti tokota 2021 ata eloko moko eza te bato bazokufa mpona kaka mwa ekiri wana tozolinga lisusu libala wana te tozolinga yango lisusu te bazokondire na re afongola miso wana eza message nazopesa ye esi. Et voilà, vous comprenez que bande qu'on a biso vraiment ba combattant baza ya ko tomboka makasi ba komi même na niveau ya ko bengana ba kontina biso ya la police nationale congolaise oyo ba ye ko luka ba tia kimia bipai bango bazali ba telemi ba lobi non trop c'est trop coalition FCC cash faut ici là coalition UNC Udps faut katana bino moko bomoni ndenge ba bengani vraiment bande qu'on a biso ba policier ba kei ba siliki vraiment kanda eza makasi awa pesa kanda listonga na sa chauffeur à moto nazobula mpo nazwa mbongo mama lelo bazotyela biso bato moto limite yo mutu achango kokota na mwamba te yo mutu mwamba kokota na chango te ekomana nanu ndenge nini o soko lingo tambula Kinshasa mobimba somba mukana ya 500 dollars mama ata yo moko moto eversaka combien pona somba 500 dollars mikanda ndekande tozana ngo yango wana tozo sebisa gouverneur Gentinin Kubila enlever mesure wana ebisa ministre ya transport toyebi makambo wana mama kando tozana ngo mariage FCC cash toboya ngo tolingi mariage ote tomoni moto alembo alibala ote toboyi motif na ngai eza simple Congo oyo ba combattant UDPS ba kufela nango to nyokwami mpona libération ya mboka oyo po tozwa mpe pouvoir yango ya eu des morts parmi nous 36 ans eza libre nango bate comment se fait que bato tobundisaki na bango lobby bato balingaki te UDPS ozwa pouvoir lobby lelo oyo baye na système ya hypocrisie coalition nzoka nde te eza constitutionnel c'est vrai mais mutu oyo aye coalition il faut azala sincère eza koka libala yo oyo kobala Jean Paul Bolmaja donc on se rend compte ndenge fait passer à loba confusion toluki mokili na mokili tomoni te to na église tomoni kupaka chuma toluki opposition na balabala tomoni te totuna batala muka habité bango ba kumisa Félix parce que mabeza to dans la coalition FCC cash rando na Félix pourquoi parce que depuis abandé ma 100 jours na biloti bala y a pas eu problème to diriger Congo na biloti bala sans problème mais tant que ilukamba ilungaye mombe kotiselo nani wako linga mela bière oyo nzinze koti na kati nani wako linga alia biloko oyo za na zelo yango to lobi biso to kolia biloko zelo te coalition wana eza zelo na pouvoir à Félix yango to décider tolongola biloko oyo sala ke Congo ke na liboso te basali 22 ans na pouvoir batunyo so wana FCC cash la muka c'est pas qui na kabila eloni basala ki te na 22 ans lelo bani basali la biso te eza hypocrisie yango to lobi boye comme balaxi bizali na bango UDPS eba na balabala UDPS ebumna na balabala UDPS to change makambo na balabala to ko ici Genève na balabala to boy programme na bango 6 millions na mbongo elonga kabela na mbongo na balabala yango pe to lobi na balabala kaka oyo to ko isa FCC cash na balabala neti biso ba Congo neti ngai boy nazani moto moto merci vraiment bezoleka to se la même pas muke même ambeleka indépendance biso zala te biso c'est ba conséquences pour en into ba vérité ma juste ezani comme ministre la mukina tongo azui ba décision ministre la mukina tongo azui ba décision parce que président azate to ministre na azui ba décision na mboka o to autorité morale to ni ezoleka na mboka o to na pota Félix a sa biso vérité au juste qu'est-ce qui se passe ni ezoleka na mboka oyo Congolais la valeur te ni na libanda ni na kata mboka baka Congolais ka pamba ka boya bomi ka pamba ka boya si le juste de continuer
moto moto ça to fandi ka boye comme que moto fait exercer écoute na moto la sommer la moto écoute na donc même pas so na verser mbongo o ministre ala to ngala boko la bana to ministre boko la bana na yebite na mboka o to vivre ndenge ni ministre ala sa bato te carburant est très élevé ngala ya combien na repose mkolo moto combien ye ministre ngala repose ya combien qui me peut donc ba ko te ka ba ko transport ngo bazo mona Pas batika biloko to la posa biloko to la posa ndé ya changement. En plus on la posa ba bon citoyen, non ba citoyen boye. Ba citoyen boye ba ça eloko te na mboka o. Ba bon ça pe mboka o te. To la posa ya ba boye te. Maman, surtout le côté, on a posé un bon citoyen. Ce qu'on a posé un citoyen, le Lumumba, parce que le gars est un petit segedi, parce que on a posé un citoyen, on a posé un citoyen. Mais de la posé un Bounaye na Félix. Maman, on a dit ça. On a dit Bounaye, on a dit na Félix. On a dit Ngobila ebisa ministre anaye aya alobi ke mukanda ya moto eza $500 biso to tika la ufuta mukanda la et si mate po $500 eza prix ya mukanda ata mutu ka ufuta $500 te taba moto nyoso mutazala moto ya $100 yoso ebisa ya ufuta mukanda ya $500 eza na raison moko te to kosoma mukanda ya $500 ministre wana changer maloba na ye so a changer maloba te biso na ye rando. Madame la journaliste, tous a 3 revendications. Il y a liboso et il y a sauti mouton. Oh maman na blocage, il y a chef de l'État. Pour être Kamerhe à complicité na directeur général, il y a OVD oh bazali ko bloquer chef de l'État. Pourquoi? Parce que chef de l'État le bas qui saute mouton et zali cadeau à Noël. C'est le programme il y a 100 jours, il y a premier 100 jours, il y a chef de l'État, c'était prévu ba saute mouton et s'il a le 25 décembre conformément promesse au chef de l'État à payer la population. Mais à grande surprise, si le lot Moussa les salami comme il se doit et on a dit lobby to kita qui n'a pas honorable la mission de Udps pour nous tenir connaissance de ma saute mouton. Tant que Moussa là et salami 30%. Même bon on essaie de bourser il y a 70%, mais Moussa là et salami sur place et ça là il y a 30%. Il y a un moment présent à Inabi sur lobby, il faut des explications claires par rapport il y a Makambe Salami, Oyo et c'est les saute mouton. Pourquoi? Saute les ministres de Finances, na Kamerhe les voleurs. Il y a contradiction. C'est que Baromi Balé, Baroyo Kanate. C'est que Mbongo et Ibami Wapi, à partir de Kamerhe, na directeur OVD, Ndeba Ibimbongo, le chef de l'État. Deuxième revendication, Zanini. Tous ont revendiqué pour la suspension. Il y a les jeunes bourgmestres, oh outil, na Mundaku na biso Udps, na combat Dieu merci, oh Ngobila, à suspendre na Soubasman Nini. Parce que Yemoko a lobby été, Azali parmi les meilleurs élus, il y a pas beaucoup, les meilleurs bourgmestres, oh il va se composer 24 communes, il y a ville province de Kinshasa. Mais tout là, la Mugaboyo, Dieu merci a suspendu. Il y a un autre monde avec Ngobila, c'est une provocation. Le Coralico Sala, elle est provocation. Troisième revendication, et ça va de motocycliste. Pas coup. On va foutre ça bango za légalité. Mbongo wana bakozongo wapi. Okoko boula toute la journée. Okozambongo wana te. C'est inadmissible. Yango to lobi boye. Mbongo bali ko senga ba $500, $450. Bakozongo wapi. Parce que journée mobimba, soko bouli makasi peut-être 20 000 francs. Soko komi ba 36 000 francs wala za grâce mais ba koma ba 15 000 20 000 francs yango to lobi ba provocation na soana boko kuta na base na balabala biso sengi Ngobila to sengi na Kamerhe to sengi na autorité urbaine nyonso ba dirige ville province de Kinshasa ba tika ko provoquer base parce que base serait Tomboki il y aura des rapages et l'autre zobo yango parce que biso souci na biso et ça to battre la pouvoir na biso si mu ko le Jésus Christ a royaume souci na biso yango madame. Merci. Passe mère na ngai. Biso ba chauffeur à moto. Ba maman ya wenze, tozo souffrir pa Gentini. To komi be
esclave argentini aye kokota ye azui ata te koswana peuple na été eloko ya liboso moto kota gomete ya mibala na ngoso $500 pour na moto bula tukine $20 pour na district moko za santé aye pour na kosouffrir peuple biso to bana vana boyetela kimbuta bana zo te koswana population na ye yango toyebisi ye toza ko avertir ke leni soki alingi makila bato tanga te atika biso to travailler calme biso to mesana dana masasi ebeta po lokola bomisa bato na yumbi o eza yumbi te o eza capital ato ya Kinshasa biso to banga te to ba combattant ya mibale ba mama na biso wenze ngai moko na moni bugumesa ya commune Kinshasa lobi na ba 20h bato bimisa ba mesa bato na kata lopangu bato mongo libande salinga pasi ba mama bazo débrouiller bazo tangisa bana yo ko souffrir ba mama bato na sengi na ba mama tu ya ba mama ndeko na soto ba mama bolobela bango mabe vina bango za la modie za ta musa bango pe bazo ba sanction elo ina lobe ngwana jantina ke bana e o eza Kongo mboka na biso toyebi FCC lo nini bozo sala biso toyebi bozo exciter population basilika po baloba no chef de l'état mutazala bien te biso toyebi bozo tuba ba mesa na butu tozo lia bien te misala ezate boya na mboto biso tokuta bo meka na autorité morale na bino tokuta na yo gouverneur biso tokoluka tina ndako totumbi yo na famille na yo misala toyebi si yo wana toyebi ko exciter population te ozo révolter population moto tokobeta yo tokoboma yo action na biso ezala direct biso ministre aye akuti biso ya kwani na ndako na azada na mbongo abani na bureau climatisé biso tosufaka tokota puli puseo na zolo na misu na nyonso biso action na biso ekozala ndenge Pour cette pays. Nous les autres, nous sommes dégradés. Il n'y a pas de travail dans notre pays. Maintenant, on n'arrive pas à comprendre. Un combattant comme ça, là, on demande les gens 50 000. Les motos par jour, ça vient c'est 15 000 francs. Mais aujourd'hui, on demande on va prendre ça où? Papa, on est ministre on a monté ça là bien. Papa, on a lundi tokangisa vérité na biso anakuta bilanga na biso ndenge nini moto zosunga peuple mutu moko poza autakinga sana suka poko ma victoire fallait que na 3 communes siko na 3 communes wana avant transport combien mutu so poza kinga sana suka 5500 victoire siko na 3 communes wana soki tie na nzela siko poko ma victoire wana ndenge ko ba biso c'est-à-dire que tu as travaillé avec ton travail, mais tu as documenté.